nga pena na parcours na ba place na leka o ba fungola nga misu o isalanga la comprendre ndenge musique etambolaka. OK. Poko ba na musique ba lobi no OK marambeza boyebo comprendre ngote faut qu'on en a profondeur. Bonga za lokwa parmi bato te basala ba buzoba ba orchestre nga za lokwa bango te. Za lokwa bango ndenge na funda buzoba no yo salaka e bi mana terre bato tuba mona buzoba na yo. Star, vous avez un problème là? Impossible na niveau langa. Moi pour nga ani lo nyose langa. Adam moi musala travailler. Travailler na yo no. To bimanga na ye. Sima ko bimanga na ye. Akira luki beli ya plastique alati pour abimana ngai na ndenga sima. Na boyango abi ko sala mabe yango loko na avant mabali. De moi na yaki la mission. Non. Tout ce qui est culpable la sodomie. C'est une malédiction moko c'est-à-dire d'habiter. Mais yo non ça la tout. Non peser non niveau na yo. Après peser. Là on sala ngezate, on sala ngelo côté. Il y a orchestre de quoi il y a clavieriste wana. OK. Clavier quoi ndenge ya groupe ino beta clavier comme numéro 1. On dit ko sala kenda ya ko pousser nga pour que na luka na ndima ba posa o ya zaki na mwa pour que na. OK. Tant on moni bon réaction des agini. Bon réaction ngeza parce que na boya kyango. Na boya onde ya ko tinda yesko ko mo ba ke akosala nga mabe on a habité sur mabe ya nini na habité on a na l'émission pour avaya sala nga mabe wana. C'est que ngai ne funa yana ko annoncer na ndenga télé pour. Ce qui tue beaucoup de personnes, c'est par rapport à l'avenir. Le diable et les leaders, c'est que l'obé a monté les abalons. Pour que la bébé sa lobby naïe, pour qu'elle avance dans mon téléphone, pour détruire les lots. Parce qu'on a monté sauté. Tu peux prendre 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on dit yo senga biso a tout ça la nini pour na tout c'est yo ko ni. Boza ebele boko tala biso mokili mobimba na pesi bino mbote. Merci na confiance, merci na fidélité sur la meilleure de chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne oyo ekokani na bato malonga, chaîne oyo ekokani na bato oyo batambolaka selon maloba ya Nzambe. Bandeko ba bolingo yambo na bana émission moko lelo na ko profiter na pesa merci pe longonia na sponsor oyo ngai na ba toujours que na koki ko banda émission oyo te sans pourtant na remercier sponsor oyo alongolinga na se lelo komisi ngai moto katikati ya bato. Ye apesi ngai nyonso, ye a sponsorisaka biso, afutaka biso mikolo nyonso, aboya biso te, andima biso na bosoto na biso. Na ba toujours que sponsor oyo ngai yoyo na kotika ete payé par kotika ngai te. Azali muninga malamu. Ye atika nga moto te, alembaka pe moto te. Ye azalaka na biso, azana biso pe akozala na biso. Na ba toujours que sponsor oyo ngai ata lelo bato babwakisi ngai, bato balemi ngai. Bolingo ata ya mwasi, bolingo ata ya bana, ya sponsor na ngeleki. Pona nini? Po ata mukolo na kokufa, bakochanga na libulu, bato bakei, me ye akozala na ngai pene. Ye ako assister tina bawa. Ye atika moto te comme na ye Jésus Christ de Nazareth, ye nde sponsor officiel ya chez Biso Télévision également, sponsor ya Cheikh Mukadi. Na pesi longo nya pe lokumu. Bandeko ba bolingo, j'en profite pour na ko souhaiter bino ba bonne année 2026, année oyo ezala année malamu, année ya élévation, ya succès. Malgré batomité mamabe, balingi ba ko Cheikh Mukadi na makambo ya lokuta, na ba toujours que biso total rasimate to avansaka. Totika rapete banguna ba ko biso. Un grand merci na ba héros dans l'ombre oyo ba ko réaliser émission oyo, je pense également na Ndegonabiso Elias Osinandoko comme il est le directeur adjoint général ya chez Biso Télévision. Na pesi mbotse pe na Denis Monsolo oyo akomi cordon ya chez Biso Télévision également. Na pesi longonia na prophète Eric oyo pe akomi superviseur. Un grand merci pe na bandegonion so n'est pas citer les noms na Monika Chama derrière la caméra, na Moni de Israël. Bonne année 2026. Que Dieu vous bénisse, mesdames, messieurs. Et Michel Mkwalelo et Bandi.
J'en profite aussi pour dire merci à ma femme, Lidi Moukadi. Également, on a abonné Nuance Oyo Bolinga Kashiki Moukadi. Groupe Asike Salami Benga ou adhéré groupe Nabiso ya WhatsApp. Tokozanga Tego Solo la pico développer ma solo. Nalbara toujours que orphelinat Bravo Jésus et Zoami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27 a et pas Iwapi. L'orphelinat Bravo Jésus Oyo et Kosunga bana bitike yo oza na quelque chose bana Kosunga bana Oyo, n'hésitez pas. Également centre de formation professionnelle chez Bisso et Fourin bon na commune ya Matete. Bon qu'on est inscrire bana bino ba école esthétique, make-up, informatique, auto-école, prise de vue ainsi que réalisation. La métier, c'est très important pour vous. Pendant ce temps, début, il y a un loba. Donc, on appelle Simbote na l'homme de Dieu, Papa Eric. Bonjour, l'homme de Dieu. Na bio, na émission Mkwalelo, na bandi, ezali émission Liboso na yambo na 2026. Kama biso na losambo potokota na mozindo, ya émission Mkwalelo. Tosambeli Zambe ya makoki na nyonso, Seigneur de grâce, comme on a eu lokumu. Yesu Masi a bilobi na Jean chapitre 3 verset 14. Lokola et Moïse a tombé qui sert pas de reins na désert, Seigneur le nom de Jésus a élevé. Seigneur tout ce qui m'a on a ça le bokono, cher Saint-Esprit, tout ce qui ont deux les véritables guides au guider. Na comme on a Yesu Masi par la foi j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Merci beaucoup prophète Eric. Ndeko bonjour. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a glorifié? Na yambio na émission na biso Bravo Jésus. Ubenga kibiso mwa mingi pour to traiter dossier na yo. Tolingi to yeba nini comme la kio. Bon, le ko comme linga ezaki pour naza clavieriste, beta clavier. Ça qui pour beta clavier ba église ba nini ba vraiment ko mi pesa vraiment te. OK. Ndiye ko senga na vanda na palais venanga Moïse expliquer ngabité ko vanda na palais boye eza vraiment propreté. Et c'est il faut même mon orchestre na biso. Na ko kin orchestre pe na bandi pe pour mère ngo aza a voyagaka. Ayaka vraiment ngane tutikala ko mona na te. Et ko senga jour ayaka mère ana se pe na ngai te. Faut to luka sika moto ke to vanda. Kenda pe to luka sika e communauté to ko tu la ko makobima nai. La bitin luka za makambo na bi mambo ya musique ndenge kendelaka. OK. Na ko ndima ngo to komi pe makambo musique to komi pe na chambre pe. La salle pe makambo nga pe ndebe senga pe na salle. O sala kinini bobi maki bo sanga. Maki na ye. OK. Pe ko makia Yesu se ko mo luka suke abi masuna ngai. Oh. Ko mo mulongo ko makambo ko ba funa na ko mo boya ngo ko mo luka ba yo secrétaire ko mo ba o tinde sa bongo na ko sala tout il faut qu'on ose un problème moko bo habiter ko so problème mana vanga na luka na zo problème mana fena déjà na ndinga télé ne annoncer da ba mabe na déjà da sa po orchestre wana déjà mabe eza déjà po ba star musu po ko ba ko ma ba déjà ke mabe o ba groupe na ndinga ezaleli. OK. C'est que autant on a proposé ki yo tant yo kenda ki alobaki na yo bokende ko sangisa nzoto. Aisa ki avantage za nini? Bon, selon comme ndinga ya tsenga ke na kozala bien na ndenge ya groupe na kozala donc na ko comme ko cadre comme groupe na ko numéro 1 ya orchestre ko ya clavieriste wana. OK. Clavier ko na ndenge ya groupe na beta clavier na ko numéro 1 on ndenge ko sala ke na yaki ko pousser nga pour que na luka na ndima ba posa o ya zaki na ngwa pour que na koma parmi ba première clavieriste na ko ngwa msinde bazaka ngapela koma parmi na ndenge orchestre na biso. OK. Alors tambo bimi na ye après alobaki na yo après ko si yo ko sisa. Tonga na silisi. To vandi mukenda ka yembo akoti na ndenge ya douche. Amumbo mutayemba mona selon ba ndenge komba lesibien ndenge basalila. OK. Abilo basa yepa ye on pas luka susu abima nanga susu. Na peni ya plastique. Ouais, ngana ko mo kwande ti moi si ya sala ngo ndenge ya si. OK. Tango moni bon réaction ezaki nini? Bon réaction ndenge parce que na boya kengo. Na boya onde ko tinda yes ko mo ba ke akosala nga mabe on a ebité so mabe ya nini na ebité on a na ele miso pour avaya sala nga mabe wana. C'est que ngai ne funa yana ko annoncer na ndinga télé pour dénoncer oui. O le soleil na grand frère na bi grand frère mtamema ki na groupe. Ntango na kina so na grand frère. Grand frère comme ko expliquer ngabi ke ay ko metu est-ce que groupe ebité makambo ya move ndenge zala ka bo senga ka bon yepe so pe de so yepe déjà ça pe makambo ni wana na ebité. OK. Na ebité so pe da ça makambo. Le grand frère a encouragé ki yo. OK. Abiza na problème. Abiza problème té. Le ya sepeli na makambo na buzo bana ya sepeli nango. Siko elo ni ememi awana émission. Boloko ememinga parce que ka oyo dénoncer ye o lo bapo ala ka liwa mako ikombela yo. Makambo ko me on est ko annoncer ngo. D'accord. Alors merci beaucoup na explication na yo.
avant d'appeler ça l'homme de Dieu, Malobaba Negoba Bolingo, ça veut dire que Ndegonabiso peut être comprendre caméra, azo expliquer ma kamala mouté. Ça veut dire que tant que yamba qui est na bureau, et comme on a biso, boyebi que biso to zoraba de Léonce yabatu. Ça veut dire que problème est ali nini. Azali artiste, musicien, mais à clavier. Na robeta clavier, on a un grand frère na yé a évolué na orchestre moko oyo, abe ya, pour ne pas citer les noms. Ndé abetara grand frère abetara kuna et le qui tellement épais na besoin à le grand frère abeta na kati orchestre de sali moi combo mais na ndenge bino boyebika ndenge zalaka et ndenge a proposé qui grand frère a kende ko intégrer orchestre wana et ça dit que la dame kolo orchestre la moi c'est une dame abetara musique na ye azakité et tant ko zonga kotike ba recruter qui déjà ndeko na biso dans le plateau wa il y a des conditions na kati ya mouvement wana avant o ba pesa yo ba grade ou bien ba confirmer yo et sengeli obima na mokonzi mais mokonzi yango aza mwana mwasi alors ndenge ba proposer qui est payé parce qu'il d'accord ba keyi ba futi hôtel ba koti na chambre et ça dit que yé accouché na leader ça veut dire que leader c'est une dame ba ça qui paye ba 5 nzoto ba ça qui fait si ba ne bolimbisa pona mo. Et après leader ya moi si ay ko proposer bi bien sûr que yo bimina ngai mesengeli ngape na bimana yo nde akena ikolatela ye peni ya plastique bolimbisa ngai bandeko ba bolingo nde ye ay kuboya tango ay ko telemela yango alobi c'est pas possible ngai naza mwana mobali ntika ko za la PDT et ndenge nini yo oya ko bimana ngai na nzela ya news qu'est-ce que moi je vais gagner à mon un peu pas compliqué nde conscience na ye ay ko sala nde abimaki baswanaki balakanaki ke oyozelo komona ye la leader alobi yo somo nzoto na ngai obwaki singa yo ningo kende zela s'attendre na makambo yo komela yo et tellement pas la rabiso bien en tout cas makambo isengi na dénoncer yango na télévision na loba na funda po likambo ko komela ngai wana nde likambo makambo ndeko na biso e komelié mais na pesi l'homme de Dieu maloba l'homme de Dieu soki to moni bandeko yo bazwaka na ndenge ya sima ezalaka pona nini bon d'abord le liboso et le basala d'abord c'est la domination deuxième chose c'est la énergie parce que force énergie à moto c'est Nice ndezo sala moto ya moto za colonne vertébrale et canal Nice et le c'est colonne pour moto attendre la malade yango fana na Nice so tamba ozona sima il y a liboso d'abord énergie et puis étoile na yo et puis encore une fois ça force na yo. on a ignorance au balaboni. C'est ignorance, mais c'est l'abomination parce que lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, je crois qu'ils ont la voix où ils allaient, où Nzambe et moi, tché précis, où Batumi Balif Bakutana. Au remarqué dans l'histoire Sodome et Gomorre, au remarqué tant où ange ba yekota la parce que ange ba nego kende pour na comme Sodome et Gomorre, mais lorsque ba commis pas Abraham, de Abraham maintenant dit que sur beaucoup de juste 500 bobouma. C'est jusqu'à ce qu'il y a comme pas de konaï. N'étant pas yé, mutayamai bango c'était l'autre a mis dans la carte yanda kunaï. Et batu baye et pas l'autre. Bah ici tout le monde est étranger baye. Bo pèse sa biso ba auto bimana bango. L'autre habite. Nana préféré même bana nga basi bo pèse sa bango. C'est-à-dire quand le diable veut détourner voie normale ya mutu. Awoye ba ko sala ngo toujours anormal. Tu vois tout ce qui peut passer l'autre la sodomie. C'est une malédiction moko c'est-à-dire d'habiter. Imaginons le papa, est-ce que oyo mutu to bimisa tant olé au moni tant mutalia bilo nyoso bima wa. Bilo nyoso mutalia o remaka voix ni bimaka. Ce que tant voix na mutakomo bimana a komo bimona voix na. Eza pona eloko nini oyo azoluka. A luka énergie na yo, a luka force na yo parce que yé mena bana mena ko se fait enrichir papa nango. Et amon mo eza mon mo za mabe. Ce n'est pas ignorance. Ce moi, je suis ignorance. Il sait pourquoi ça m'a ramona. Et pourquoi les leaders mingi basala bazwara na bango c'est bazwara mutu nyo sotem bazwara mutu ba l'avenir neza malam. Ce qui tue beaucoup de personnes c'est par rapport à l'avenir. Les diables et les leaders c'est que l'obé mutene zabalo pour que la bébé sa lobby naï pour qu'avancer dans te fona ba détruire les lots. Bazwara mutu nyo sotem. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Conseil à Souka pour na bato basala makambo wana. Avant to kotisa grand frère na yépé pour to bien ça qui paye grand frère na yé. OK. To ça qui paye la dame Oyo
aosa la makambo musicienne wana. Alors pesa conseil na bandeko basala makambo modèle wana. Conseil na go pesa surtout na mibali oyo bazwaka basi na sima topé ba PD to ba lesbienne. Je crois na ko ba kebotika. Je crois que ça est anormal. Bibliquement parlant, c'est anormal. Si vous êtes chrétien, si vous êtes ndoki, des bandoki, mais si vous êtes conscient, parce qu'il y a aussi d'autres couples. Ngala yamba ba tumsu d'autres couples na tuni mama habité, nga pona comme bali na bien, so ka zunga bo sofa zonga pe na sima. Mais so ebate que ça out de tous les avenirs mai. Je connais ngo ba que non muto ça sala action. Je te dis papa, mais so même peine de ko moi si, opose rande ko pe moi si pe na sima. Babylone, quand les a malamouté, c'est une abomination. Quand on a eu un temple du Saint-Esprit, l'éternel Dieu a créé pour hériter Rome des cieux. Mais au diable, c'est pas, Satan n'a jamais appelé ça pour la moutina souka. Souka, n'a pas vanté toute vanité. Et à la bande de belé à basi, oh, les lois de foi, vie à certains moments malamouté, parce qu'au salali kamwana, celui au salali kamwana, on est là. Appelle-nous, on va prier par rapport à toi, pour que les Amazons soient intérêts à sol. Mais mouton, ça, si mobile, vous devez laisser. Et ça va vous malamouté. Merci beaucoup, prophète Eric, mesdames, messieurs. Je pense que pour comprendre, Tina Yakobo Yakosala Makamboana, Nayango, Nagoningana to kotisa la dame, Oyo, Ayemba, et puis Toyo Kot s'appelle grand frère. Parce que si on a un grand frère Sikoyo, il s'appelle Toko la dame Tokobo Mandegonamson Mobali, to kotisi la musicienne, Potoyeba, tout n'est pas question piège, Toyo Kaye, pourquoi? À ça qui m'a modèle, on a dit que vous avez ma tête, mais on n'a pas le choix. Total Sport, il y a Orphelina Bravo Jésus, et plutôt Zonga pour la suite émission, voilà. Mais bien sûr, on y va avec le spot de l'Orphelina. Shalom, peuple de Dieu. Je m'appelle Mike Moukadi Chic, directeur général de Chebiso Télévision, également promoteur de l'orphelinat Bravo Jésus. Oui, ils ont mis la commune Yamatete quartier Viaza, numéro 27A. Mesdames, messieurs, Naye Lisusu et Painabino, pour remercier Bandeko Nyos Oyo, Bazaki Nabiso Longo na debi à année 2025, Petoro Kenasuka. La Bible nous dit, dans Jacques chapitre 1, verset 27, aux yeux de notre Père, voici la façon de pratiquer la religion, c'est de prendre soin des orphelins et de veuves. De tout ça qui n'est qu'à disiwana, il y a qu'au fêter ensemble, pe kosekisa banabitike, ainsi que kosekisa ba veuve, maman nabiso oyo batikala sans soutien, raison pour laquelle banikoba bolingo, na sengi na motonyo so ya mawa, oyo alinga ko soutenir ba orphelin de venir en aide ba kolia komela pe kolata na fin de l'année ainsi que de maman veuve. Motonyo so ya motema malamu, motonyo so akoyi kokota likambo oyo o contacter biso na plateforme na biso na to peut soutenir biso directement na M-Pesa, Airtel Money pe Orange Money na ba numéro oyo ezali affiché. En tout cas, bato nyonso balibati na agence bo benga biso na numéro ezali affiché bokokota en contact na Papa Chic Moukadi ainsi que na Maman Lady pour te ba soutenir bana oyo ba fêter malamu na fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Bobengela ngai afana mobile vie na ye. Voilà, de retour mesdames, messieurs, c'était là les spots de l'orphelinat Bravo Jésus. On va toujours que moto yo akansaraba na bitike nzamba bossa la kaite toyi bakolia ensemble na banawana et na ba que centre de formation professionnelle, veux dire. Il faut la porte nango, centre de formation professionnelle chez Bisso, il faut la porte nango. Alors j'invite tout le monde de venir s'inscrire. Vous allez au Sala Moussala déjà, vous allez caméraman, vous allez réalisateur, vous allez monteur, comme au Sala esthétique, coiffure, tout ça, venez nombreux vous inscrire. On a $10, inscription, vous allez $10. Jusque là, tout ça l'inscription, tu fixé mbongo, il y a
formation peut-être dans 5-6 jours, mais déjà bokende mbangu na centre na biso pour s'inscrire pour bozanga ko yeba ba métier parce que métier c'est très important. Mesdames, messieurs, je suis déjà avec mon invité d'aujourd'hui. Elle s'appelle maman Lydiana, voilà. Maman Lydiana, bonjour. Bonjour papa. Oza bien? Oui, Nazali. Ba to peut-être ba otala yo ba yebioté, oza di nani? Nazali artiste et chanteuse. Oyembaka. Oyembaka malamu. Oui, naimba. Voilà, to yambi lelo to lebela makambo, to lebela carrière na yo, to lebela banzembo oyo oyemba déjà. Est-ce qu'il y a une façon de faire un a cappella tundi make? Vous allez vraiment mouyembi ou yembaka vraiment? Timoninga wanga yanga iwa bolingo. Timoninga wanga motema sena yo. Timoninga wanga atabatongi pamba. Bolingo na motema bon voilà nga ils a vraiment bien été. OK. Vraiment la autre ça la production belé. OK. Vous a vraiment bien été. D'accord. Ils allaient sengo pour na biso ya koyamba yo na émission na biso. Bravo Jésus. Yebisa biso na orchestre na yo ibandi quand? Bon, nga na bandi musique. Bon en fait na zonga mom kesima na bandi musique na aja mkie. On est quoi prendre on est pas grand-mère nanga malgré paix à sonam akufa déjà bon na kutana na ba réalité na bundani nga moka ndezala na bundani na ba viango après nga mona zo décision na sa carrière solo. OK. Après la bandi ko enregistrer premier album nanga ezaki nzembo nini? ezalaki mina choka. Après na ko sala rumba bon na ko tanga sote ponyo sote bima. OK. Na yo sala rumba après na yo sala folk après na rumo beta nanga ba karaoké. OK. Na Palme Beach par-ci par-là. OK. Na continuer carrière nanga après na yo kutana na producteur mo ba produit nga ba réalité belé leke na kati wana na ki couper maman mukina taki moi pause na zongi sima mais sikoyo na zongi. Mais nzembo liboso ko sa suma kapela sumuke nzembo ya oya liboso banda nango. Nzembo liboso na banda nango. Bon, eza nzembo moko memelanga ba problème tellement ebelé na vie. OK. Et le roi moi moko bozwaka na lisumu. Malgré eza mo yonde muto memi mais il s'est on est vraiment ezata ya na makambe belé. OK. Donc na mutu nanga vraiment la longola ka. OK. Eko toko za mo kapela muke? Parfait nanga ye VIP. Sola parfait na yo ezalaka unique. Ezalaka mibalete. Esalema pona ngai ndenge nga naza ya yo e. Moma nyonso lingi ngai nazalie. Fidélité ou mela seko e. Parole d'honneur d'amour. Ah, zanzembo. Yanga na papa seko tiliwa e. Yanga na Mike seko tiliwa. Merci beaucoup pour la chanson. Nzembo yo na bandi sepelisi batu nyonso na bandako. Malgré mais sikoyo clavériste na yo abeta rapé bien. Bon, abeta ranaye bien à se débrouiller ranaye mais dès que ta la babina vient en réalité faut passer à mutu chance malgré biso toza ba produit ba pesa chance té to continue toujours ko bunda tellement dans sala on a lingaka ngomingi malgré ba makamna kuta la ngibele mais na continue toujours ka ko pesa chance. OK. Toza la surprise mon repona yo au kamwe to bengisa ki on a émission na biso parce qu'on a une surprise na bandi iko sepelisa yo. Na bandi iko za malamu pe ko za mabe. Mais na ko senga na yo tout na ba question moko. Ni nezoleka entre yo na clavériste na yo. Na clavériste na nga. Oui. Bon, et l'ora spécial en fait na ko l'ora grave les katé. Ezaka ba réalité o ningi za musala. Ngapi na parcours na ba place na leka. O ba fungola nga misu o esalanga la comprendre ndenge musique etambolaka. OK. Pourquoi banda musique balobi no ke marambeza boyebo comprendre ngote. Faut qu'on a profondeur ya musala ngozo linga poeba ndenge esenga. A se débrouiller anaye mais nazo aider bango ba comprendre le monde de la musique. Ezaka te lokwa nga basalangi loko songolo parala ngapi nazo kisala bango te. Ngapi naza na prix oyo nga na ebala ko futa na monde de la musique bango pe. Yango zo futa bango pe. Non, nazo futa bango te, nazo fongola bango misu. OK. Pour ba otambola moto nzoto. Siko ko fongola misu yango na lolenge nini?
bon na rôle bandeni ko fongola misu te do ba réalité makamde ezalaka te donc oya normal bouete pour ça la mususu peut-être ba ko lo bané que ndo eza awa po obeta bien faut mela diamba bon ngala tikala o mela ngote na mela ngote lo reteni te bon normal kaka via ba recherche kaka mais si ko la bango zo sengi faut ba kota vraiment na muzindo donc na longola bango frousse donc sengi na longole frousse na longola kiang OK mais azo makate a bina bon na otalele na. Ah d'accord. Est-ce que beaucoup de langai pour la surprise hein? OK, pas de problème. OK. Beaucoup de langai claveris linga senga pardon na makambo elekaki ayebaki amankaki au respect ayo senga pardon. Ozwa esika ngako d'ailleurs je suis surpris à komona ke ondimi facilement omona ye ba mususu basili kaka mais yo ondimi na siliki na ngate po na yebi ke non a se comporter qui mabe. OK. Ngana olinga na s'imposer. Il y a ce télémélanга. Donc c'est tout à fait normal c'est un pardon. Ah d'accord. En tout cas, c'est une bonne chose. Bon, concernant Claveris, s'il vous plaît, on doit finir cette histoire. Ah, c'est un pardon. Maman, papa, non, c'est un pardon. Tu n'as pas pardon. Non, merci, merci. Maman, mon yo. Fananon. Oh, Fananon. Papa, vous avez le tour au salon, vous avez le salon. Monsieur. 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 Nanobi, hein? Yo, Sona. Papa. Singa na ina to na ina lo baba buzoba oya salaka. Ponga na lo parmi bato te basala ba buzoba ba orchestre nga za lo ba ngote. Na za lo ba ngote ngina na funda buzoba no yo salaka. E bi mana tere bato tuba mona buzoba na yo. Star, vous avez un problème là hein? Ba buzoba ninga na star. Oh. Yeah. Non. Comment ça? Na ina poussa na la télé. Non. Pour ça la nini? Yo za l'idée. Pour ça la nini? Vanda mketo sona s'il vous plaît. Te loko yo ona lokoti ba yelinga ya boyela. Olokotina. Na fulo. Olokotina. Comme ndo lo boko lokoti. Comme ndo Lukaki. Monsieur. Donc pas ça va comme demander ah. Monsieur. Au ça les règles donc yo zela. S'il vous plaît. Kolanda été limbisaï. Est-ce que vous avez un problème là? Mais l'obat. Vous avez un problème. Papa, na ebite so na rolo bandeli. Neka na molela kiyo. Na ndenge na ndeko réfléchir na ndima kité. Okoki ko en fait na do baka na zio ndenge mona mwana. Na ndenge ni. Oui. Na zio ndenge moko. Donc mo lokola nga na ebite so na ko zo no ndeni. Na zio le roi mwana musala mais eloko ya ndolo bakeno na kosukisa yo na kosambwisa yo na mutuna makolo na yebite. Maman, zela. Yo exhibition ni nyawa. Yo exhibition ni. Papa. Likambo eza boy. Likambo za nini? Ayebinga za claveriste na orchestre na ye. OK. C'est là makambo na yebite soka banda déjà kala na yebite. A benga ngai ke to luke skamo to vanda. To vanda na a propose to bimana ye. Nalingi to sona te s'il vous. Uzoka isanga uzoka buzoba so uzoka tanga. Asali ni a proposer yo ni. A proposer ba to bimanga na ye. Non, le projet na bino. Papa, na sambusi yo te. O benga tinga. So que ça solo te yo. Ozo yo makambo impossible na niveau nanga. Mama opesanga allez lo nyose nanga. Ada mwana musala travailler. Travailler na yo olukanga na dimana yo travailler olukanga na dimana yo. Olukanga na dimana yo na travailler na dimana olukanga na dimana yo. Bobi maki to bimanga na ye. Sima ko bimanga na ye. Akira luki peli ya plastique alati puka abimana ngai na ndenga sima. Na boyango abiro ko sala mabe yango loko na avant mabali. Yango na yaki na mission. Papa, ya ba sena yo. Non, s'il te plaît. Et ça pas donc ça pas genre ya ba mission yo sala rande yango yo. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que nous on bengele ngana na na côté na yo. Yo côté na ngana. Ngana ndima makambo ya zolo matin. On peut permettre moi na banana boye. S'il vous plaît. Otako luka ko bimana ngo nga s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ngai na lingaki to yeba makambo so eza ya solo. Ya lobi ke no bobimaki na ye. Yo sengi yo zoye na ndinga sima. C'est ça so respect na nga moko.
S'il vous plaît. Maman, S'il vous plaît. S'il vous plaît. Continue au niveau. Maintenant, s'il vous plaît. S'il vous plaît, madame. Continue au déborder na niveau. C'est qu'il y a passé na bino. Oui, na mona on va na lisouté. Et quoi passé na bino? Est-ce que vous va Non là qui so. On l'a sangate. Yo l'autre. Déjà la partie déjà. Yo l'autre. Et puis c'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire? C'est quoi la mémoire? Yo ça oye na moi. S'il vous plaît. Na spiritualité yo ça. S'il vous plaît. Oye na moi. Yo na moi. On comprend. Monsieur, na niveau jamais banda loti lobi ofianga nini osala nani oza awa otelote journal loti na butu komisango nakomango na onwiri yo ngai na saloni nalaki yo ti na saloni ngala mwinyo otomona na soni na olaki yakuta sima elo te poza awa mais yo na onwiri yo na osala tout na pèse no niveau na yo après pèse lo osala ngezate osala ngelokote okosala ngelokote oti kosala ngelokote mabe na yo bazopekisa yo likambo ya ya bazopekisa yo likambo yo kaka pete yo osana ngai obaki na kufuna ko no se buzoba nazo sala na ko no se vana to solo vana muke yo na suka bimi mo suka to raté en fait ngala pesho malo makamo mo no apesi ngada kanda yo bazo kalime balingi muntu to zwa to benga grand frère na yo kokota olinga o mamba swana hein bangona yela grand frère bayebi bazana bakamula bo bayebi déjà atobengi grand frère loko malongo pa kosala pa ezate po bayebi na buzoba bonde basala ka déjà wana grand frère ba ko kotele pe ko pa kotele pa luka abimsanga lokwa neti ngala makamanga buzoba nga sala kyango ti. L'homme de Dieu n'a pas chemin là-bas. Pour au soutien d'un mutema. Ah, on sort au yéne makamna yo. Laisse-nous gérer ça. Biso mine to le bisarabat. Yo bani ko silka pa mpamba. On ngo munana ye. En fait, Eric, moi de la fin aussi ça émission la bande aussi ça. Je crois papa chic. Il aurait d'abord ya mabe. Dépend de la mission mobile, tant il y a un problème. Il fallait attirer biso to ba qu'est-ce qu'on doit faire peut-être aussi. Aza pamba amoto agoza pe sauver cette dame. Et là on y a sur ça na bible ça na ibiki yani loko mwa malamu. Ezaki mama récupérable pas na biso parce que biso na chez biso na bravo Jésus na mona to récupérer des bateaux ça ta bango des bravo Jésus ya lokaka bimisa ba na kati na po ayana bango. Mais notre frère comme de la Bretagne bon ils appellent papa aussi à âge et à comprendre qui pété na âge naé ah bon maman moko boye alors on li bilamba bon Babylone soit des fois et ça la rappelle mutu bongo de ngona on a rolo baka ke notre frère Bible obi mutonyo somo boluma mukolo c'est une malédiction selon Lévitique chapitre 15 non Lévitique chapitre 20 28 pas 15 pour 15 le moment ya l'homme qui là alors il doit chercher la délivrance mais notre sœur aussi to lukaye parce que vu que au dévoiler mutu na mambozo azo sala na ça va tout le monde a bien na vie sozo sala mabe ozala no dévoiler c'est que le diable a me motive vers la perdition mais sozo sala mabe ba dévoiler c'est que nzamba a besoin de sauver je crois au nakolo ba yango wana et tokoluka notre sœur tokoluka au moniteur lorsque muta sopé à quoi dans ça mabele c'est toujours comme ça frère aussi il faut luka délivrance à vie au nakolo ba yango wana. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Bani koba bolingo tokomi na suka ya mission kwa lelo. Na pesi matoni mingi na ba oyo nyos bazaki ebeli kotala biso mokilo mobimba. Boye baka que chez biso télévision zali chaîne oyo ekokani na bino. Na ba toujours que moto nyos azana bosenga ya asunga bana bitike tozali bongo na commune Matete quartier Viaza numéro 27A. Botika kana beta no solo ya groupe chez biso. Groupe chez biso ezali oyo esangisi biloko ebele oyo papa Chic Mukadi. Groupe Chebiso ezali bongo eboti Chebiso télévision, groupe Chebiso eboti Chebiso security, groupe Chebiso eboti orphelinat Bravo Jésus, groupe Chebiso eboti
le centre de formation professionnelle chez Bisso. Groupe chez Bisso et Boti chez Bisso Wenze. En tout cas, le groupe chez Bisso dans Maramobele. Alors, Papa Chic Moukadi élimine Soussou. On a besoin de voiture de luxe ou petit poteau. On a besoin de Jeep. On a besoin de Range. On a besoin de voiture de mariage. Contactez Bisso, ma voiture nous allez pour la location, n'a prix encore abordable. Alors, centre de formation et où tu peux tout ça, inauguration le 16 Oyo. On a besoin de la make-up, de la esthétique, on a besoin de la prise de vue, réalisation, de la kokumba, auto-école. Papa Chic Moukadi a fondé un centre de formation professionnelle, boya ebele, inscription, ils allaient à $10, frais, ils allaient à $100. Oye koli métier na yo lobi pour muto et ce qu'on sait ici na chez Bisso télé na centre de formation professionnelle chez Bisso on a 1000 chances à sala na groupe chez Bisso to na ba entreprise ebele oyo ko ipe comment l'aide d'emploi na yo to engager pour comme salaire na yo pe to sungi comme pe entrepreneur na société na yo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Moment de 7 ans, moi la vie. Parce que jamais, ce qui moi c'est mon bas zobo tate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Et là on y yo senga biso a tout ça la nuit qu'on a tout ce niveau que nous. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble.